regardez Congo Info, émission 5 minutes avec César Ngadi. Ndenge concept oyo ezwakabatu plus ou moins 5 minutes pour permettre Moutounio surtout atala parce que boyebi kena poto temps ezali vraiment précieux et puis na kisasa ba méga na bango ezalaka muke mais epesa ngé sengo so mutu kisasa benga le bien na landi 5 minutes oyo esalinga esengo makasi. 5 minutes na kopesa vana banda na kopesa vraiment mbote na bato ba benga kangai oyo ba koma ko féliciter 5 minutes neti mama oyo azalaka na kati ya Hollande kombo na ye Marie la tendance ye a zangaka kolanda 5 minutes. 5 minutes ya lelo totiki kama politique pour mikolo yo politique et lali muke ekolamuka d'ici papa Tshisekedi tango opesa discours ne tito kendela 19 décembre tokotika binote tokozala binoka na politique lelo tokolobela musique tokolobela ba disque d'or ya baba musicien na biso à chaque fois ce que musicien na biso azui disque d'or et comme kaka problème. Lelo tokolobela boyebi ke na 5 minutes biso to zwaka par ya mutute to pesaka point de vue na biso te to pesaka bino ba donner po bino bo répondre biso. Dernièrement to witi kolanda Fabregas ba jeune artiste bazo bima mikolo yo o tozo souhaiter ba bima po ba kende makasi parce que to yebi longévité na musique ndezala rapasi. Bomona neti badamo ekula babanda kala tisiko bazo sala musique donc bazali bato a féliciter parce que musique ko banda lelo bazo landa yo après lobby au mona téléphone ezo sonner sous-souté mais bozo mona badamo ekula ti lelo awa na poto tout le monde est d'accord avec Adamo ekula pas avec Zaiko Langalanga mais avec le César de Langalanga il faut botika ko confondre donc Adamo ekula so bazo sala ezalité que je sens nyoko longo mutazo yemba. Donc 5 minutes tozolo belasiko yoke ba disque d'or to Monique Fabregas ba bimisi awa azui 2 disques d'or na mbala moko. Boyebi ke disque d'or ti na 2009 ezalaki il faut osala 50 000 exemplaires. Après siko est commis 100 000 exemplaires. Est-ce que 5 minutes et autres musiciens congolais à Koteka 100 000 exemplaires mais bamsou balobi congolais sont baradisque congolais sont opc kali banga et comme makaka koti na YouTube atali na yo bien qu'à copier congolais est-ce que congolais penza na château rouge à resomba disque pour comme na congolais moka lukwaka mindondo congolais alingaka vérification te donc pour na ba disque d'or à en France bakoyi ko kende na SNEP ezali syndicat national de l'édition phonographique SNEP okekuna bake babeti tokutala batu oyo ba musicien congolais ba gagna ba disque d'or ezali secret moroté mais congolais nga vérification te kaka ba discussion ya lobby mais mundele soka zu disque d'or et comique ya solo ce qui congolais a zu disque d'or et comme ya lukuta est-ce que ya mado était comme na 100 000 exemplaires te tomona ba JBMP na bazwa ba disque d'or ba Werason bazwa ba disque d'or ba Papa Wemba bazwa ba disque d'or ba Fali pour pa bazwa ba disque d'or na kenda na studio so ke na studio o les armées na porte de Mayo Couture mona disque d'or a Fali ba lui ba disque d'or ya ba congolais ba musicien congolais les alranango ya lukuta tomona lelo na Afrique du Sud o yo Corée bando salama depuis Mopao azwa Kora na bakote tout Kora et Salama Rasouté. Balobi ke atrishaki. Est-ce que ceux congolais salé likambo? Il faut bandima yangote ou bien il faut bandima? Parce que bayebi ke congolais azali mutumoko a créé ba masolo koza ka 1 + 1 = 2 abimission 3 après donc c'est 2. Mais toyebite yangona binonde bolanda biso est-ce que bokoye biso est-ce que ba disque d'or ya ba congolais ba artiste congolais ala solo ou pas? Parce que tout le monde a pensé que disque d'or mondial sera du disque d'or à teki ba 100 000 exemplaires à du disque platine à teki ceux qui ba combien d'exemplaires au monde a pensé que mutuango a posé mais ya biso au monde a lobby à du disque d'or au lobby na coin à combeta matolo est-ce que ba disque d'or ngeza solo yango na biso dans 5 minutes avec César Ngadi tozwaka point de vue
to lobela rabino, bo loba yangwana, to tigibino, bo pesabiso beyano. Comme on dit toujours en 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos réactions sur votre site rdcongoinfo.net. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César. Et à la réalisation, Arsène Bouanga. Et n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre. Congo.